Capage TV. Capage TV. Kozala kama opana mukilite. Amen. Yebande terrain ni nyoko mona lipe ko bima. Ngato bayinga na Amerique. Wapi na pays nyonso. Na mboka, na yebi kopi no beta na mboka na se retrouver. Osololi. Na kotaba tamboka nde bakende ko bima mai. Si. Na kotala facilité ni kopesa ngali papete. Amen. Nde pesa na komona lipa. Amen. Pona kata batu na boîte na koma ta mokati na boîte. Capage TV. Pourquoi maman moko abomaka nzoto na mobali na libala basombi ndaku bana bayebi te. Avant ko tantôt basombi ndaku bana bayete. Mais na kokola ya bana batikeli bango privilège bazaka na ndako mingi koleka bango basombi mabimaka tongo nyonso. Mwanje. Mosombi abimaka tongo ya kabutu. Mama bimaka ya kabutu. Bino bana. Boyebi likambu te bakineli bino nda. Elobi ebele. Capage TV. Na mona groupe abatu bazana ba moto. Oro bakende ko bula bakile ba oke makolo batemi pona renya likambu na ebite bazelaka nani. Mama. Wala ko nde batondi, ozala raison. Moko na emise ozo rêver boye. Natala bango. Masolo. Saki Carrefour. Bazawana. Batondi likambu bebi. Masolo. Utuna makolo bebi likambu te bobeti maboko yale. Balongola batika babakisa. Oko mama. Mwana nako mama. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botunanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prix malamu boya mobondo ekeyo. Na Kinshasa na yeli bino nouvelle ya malamu ya kitoko. PDG Bayala Bambongo Bonheur aeli biso makambo kitoko makasi balobi nyonso en crédit na société Gabok kozanga te ko participer olingo koma kolo 3 pine kolo wewa kolo kabaseli boyebi yango ba bus na biso wana tulubaka PDG Mayala Bonheur Bambongo ayeli biso facilité ya kosakana kutu te bobi ke mama Capage soka lobi akoti likambo akotaka tolanda sport tina suka ba numéro ba adresse ezaka na kati ya sport tolanda sport oyo po toyeba makambo yango eza ndenge nini. Nous vivons Baganga babunga balimwa bakosa bakosatro vérité yangoyo société Gabok aimons-nous vivons vente de motos et voitures en contrats et crédits aimons-nous vivons chez le PDG Bonheur Bayala Bambongo Mosungi Yeyo Moïse le Sauveur Aye Ye Aleki Bango ba chauffeur bazokoma ba patron Netina Film ba montard avec $350 et avance aux 8 motos et 2 pneus au Komikolo moto 2 fois T avec le PDG Bonheur Bayala Bambongo alobi crédit ezali sumute moto et 3 pneus pesa juste $1000 Zoa moto pe ba pièce de rechange disponible ba minibus pesa kaka $7500 chauffeur au commis patron Boumbu et Sili plus 243 80 80 55 550 Benga PDG Bayala Bonheur Moïse le Sauveur Botia ye motema c'est la efungwami toko tambola
Aimons nous vivons. Baganga babunga, babunga balimwa, bakosa bakosa trop, vérité yangoyo, société Gabok. Aimons-nous, vivons, vente de motos et voitures en contrats et crédits. Aimons-nous vivants chez le PDG Bonheur Bayala Bambongo, Mosungi Yeyo, Moïse les Sauveur, Aye, Ye, Aleki Bango, ba chauffeur, bazo comme ba patron, Netina Film, ba montard avec $350 et avance, aux 8 motos et 2 pneus, au Komikolo Moto, 2 fois T, avec le PDG Bonheur, Bayala Bambongo, Alobi, crédit et Zali Soumouté, moto et 3 pneus, paie ça juste $1000. Zoua moto, paie ma pièce de réchange disponible. Ba minibus, paie ça kaka $7500. Chauffeur, au commis patron, Boumbu et Sili, plus 243 80 80 55 550. Benga PDG Bayala Bonheur, Moïse les Sauveurs. Botia ye motema. C'est là efungwami toko tambola. Capage TV, en tout cas, biso le lona passe tout ça, biso dans la nature, tout ça émission la biso en tout cas, bino boyebi merci on est soit dans biso, boza partout dans le monde, Zambe apambola bino, biso peut tozali, tozo continuer kaka na rythme na biso ya matea, tozali lo mususu ya kopesa te, biso matea kaka ele kamaloba na ebele, tozo rappeler ba sagesse kili. Nzambe apambola biso nyonso pasta ça va hein? Très bien. Kuna basimba te. comprendre moi. Et surtout dans sanga ya kati ko tsaka libanda te ya libanda ko tsaka na kati te. Na koma pe bongo. Na vivaka na nzoto na kati lokwa bambanda. Ndeni pasta. Mbanda respectaka rolo ba pese na libala. Kolo mukili nzambe. OK. Ngana ngato sami bali to so bundela moko. OK. Un jour makamba libanda soke sisi manda na ngo ya kati elongwe. Yoka kuro. Si. O solo liko. Calcul simple. Na taka ndemo komplikaka bino moko elekelaka nga. Na komplikaka nga te. Ngana nga tozaka na conflit. Nyonso na koboma nzoto mpo na nga ekotikalaka ya nga te. Elobi mingi. Kacha bima mopaya kwa kolongwaka osonga place touta. Libanda na bomaka nzoto pona kolukela nga nyonso to sango awa poto saka awa peka sito atana zi nyonso er moko mandana nge kosila suka libanda kosongisa nga kati nyongo sima nzela longwa nyonso esuka ko nga mwana kolo kompani te nabetela kompani to nazosande mpo makasi na mosala eza na pose bapesi nge ezosimba makambo na nge kosimba baba kochange moto wo batu baya mukila vana eba bango te baka Adana na Eva lelo tu na ngana toko tikala te tokolonga msu ba remplacer wo bakenda sima cha kokunda bango pe bakoma lelo bakunda mie wo tokenda kokunda biso me tokokundama salela oyo moni amen pastor mutamalamu balela kai malamu mutamalamu balinge te adopsa ngende nzambe nyongo ko lingaka te malamu no basengisa na bato mabe yoka ku vrai malamu elinga ndamu na bato ebele bakolata diabo na malamu osala po batebele balinga malamu te mokile lula mabe lokwa molili bamona mabe te nyose lekana na kobatama yoka maka classe bima lumière ko pesa batu misala bana balinga ngo Nous bete masolo. Mokili nga mambo bana mute. Mabende betelema maboko makasi. Makambo etali kanyaka ya mabe ko sama to mabe sa leta yeba yango etondi mukili. Et pesi batu bomengo. Osolo liko? Eza makambo ezokina mukili. Yango penza. Wana o matokita. Vi eza nyongo. Soki bo comprendre nga boko tiro kangela baninga ba porte ba réussir. Moi boko fungola je pour génération kutami na yo ba kimia. Amen. Na loba ngo na ba façon nyonso. Oloba kapenza papa. Bombela yo nde économie ko pesa na nyo moko raison faut livrer baninga. Et ça rabongo pasteur. Vous comprenez makamna na loba. Pourquoi Kolombongo ata lobi te sani ne zaka na lokumu. Mutu nyonso na ndaka lula ka sani ya Kolombongo.
so babine ka pona force oya pesa kimbo ba bige ba ko chele kaka kitoko pele kolombo on comprend bongo yo kolo yo so bongo nzoto makamba pinsis mendo mama tika nazaka bongo kala te na zaka clair na defanana no yanga moko apa ya batu misusu pongana ngane to ana confi ofungoli ngako OK mama ozio esengo to ka besengo libanda tika ngaka bate kolo mukiri asalelaki difficulté atikaki biso malamba il s'est fait pauvre poto comme bari riche ye moko déjà ça mosi akala depuis lo la balekambo mbongo bon mengo moko te ko kana akolo muki exacte yango ayaki na niveau kufa te ko se ko pane pete yo nga ko se ko mindondo mama saka o saka tolo baka makambo eza mindondo ko chebino ko soni sangona bato locataire ta soni simno pa na bino OK ne botika la te ebika suka kolumba ako c'est la garantie makam so bakangi moteme ko kaka suka OK chebino eza chebino so bagangelo chebino bakene pa ito suka ka wana kolo yeba pourquoi baka locataire bongisa ndako mesa ne kengele ka so makasi te pour bima somba babimisa ngambango te pas compagnie makamba yo kama kamto so ozo solo la paix ya pete mukireze anza amen biso nda pesi biso privilège bon mengo to mona kana mabelene to mona ba camion ba voyage ya kolo nango pourquoi ndima vanda kuna tikela biso bisengo to betela to se mona ke kokana ngote c'est que biso ti to bomanga to mukitolo ndaka ba futilité ya malonga ezate na lola yaya nazo beto masolo yoka kuro yo ya makasi to sola dans la miyabe azali kambani lo sambo ni satani mabe yo nangande to yemuki babudingo etongami satan mutatongi te nzambe pete mutatongi mayela kibomotonde to etongi kota to comme si lolo kisasa kalezaka za zamba si to pesa ngo forme ye kisasa tu ko mpe bisiko eza zamba to ko pesa mpe forme zongi su to ko koleka awa oui parce que mayele na biso suka poto za ba limité to wele la ka intérêt ya yo moko soit disant mama na bi facile na ko expliquer te ozolo ba pas bien yo kanga très bien. Pourquoi maman moko bo makanzo to no mobali na libala basombi ndaku bana bayebite avant que tantôt basombi ndaku bana bayete mais na kokola ya bana bapitikeli bango privilège bazaka na ndaku mingi koleka bango basombi babimaka tongo nyonso mwende mosombi abimaka tongo ya kabutu mama bimaka ya kabutu bino bana boyebi likambo te bakinyeli bino nda elobi ebele mwende mokili ko nango asalaka ata kinyela biso bato ya chebe wo tokoma awe komi mindono tokomobundela ngo bitumba comme si ya biso baguerre ezobima ntina nango nini obomaninga mpo kozala mosanto libela te bomengo nini okokanga koti mama Belgique ayiba biso bomengo depuis des années ti le bomengo ezaka ebele comme si oyo atika ileko oyo ayiba na ebele bomengo ya kongo eza en l'infini tikolo mokili koya bomengo ya kongo kosilaka te soki toza mayele te toluka kopesa biso nyonso forme génération ekuti biso topesa kongo kilo biso ti tozala lese mindele bameka kobongisa po tomaki te koka te me tulula po tokoleka afrique amen mutu soko batuni okobotama wapi okobotama na poto tous les congolais azalaka na suisa kenofaa na poto pa na difficulté or poto na ayo nyonso mokili pema na pema on comprend nango très bien pe bazali na poto pe babola bazali c'est que facilité moko mindele ba comprendre ba meka kopesa fine bango raison awe kokaka te or bon mengo to zana en Afrique le ki a poto ne belé usika ko bon ça Afrique ça moyen ni zéro mais to kangela ngo motema to ngaka to gagner biso mo banda balela mabela Afrique ndé on a beto lisone bandela ngana nzoto to na conflit bon mengo moko te na bombela nga ata na pimeli yo ekotika nga seko jamais na kotika ngo moderne kotika nande na kanisa ki bosela ngo ndenge na pesa ki idée te ba condition so ba ya kala batika bo mengo kendande ndenge ni et les kamikoto mona bana ba on a te ba témoignage tant papa ça ka tomona ki ba ko ya susu te bon mengo ba yiba so ko tena nde bana basolela le balani te bongo ke wapi nana saleli ya yango mokili ya biso te mama to mona batuko ba koma mi ba kufa na ba petite commerce batikama ba établissement moko beso ko tati lo famille nezo swali pa oui koleka batoto banga bango na basoma mbongo bayiba na leta mais tu le batikala nea bazonga ka ba ko senga su na Congo o bozoka bokenda na boko fanda libela boko koyaka
te esileli nde ndenge nini totunaka te babola kutu baye depuis 4e génération famille so continue kaka moyen parlando azaka mama na piakel be bazaka azaka boy aboti mwana boy waye kokola boy bazaka kaka so kuluna soki mopusi moto komba famille so continue et bauta nango depuis 1800 vraiment famille na bango mutabonga tata 10 000 dollars na banki te mais komba famille ti lelo zoke ezoke ndrema tembelesi singa mama yoka makambwa yango bino bongindi na bamonta ya kosaka na 3e génération te komba famille ebungi batala mabe kimote ya mabe lelo tosoyino awa mama epolaka bolamu yo ti kosomba bensima nde kosala succès mama nde basombi kosomba basynthétiseur baguitare pene obetaka mibale obeti moko ozongesi moko puis okese nota batu te me ya moto moko kaka senta pamba atondisi ana banzima mosusu osali moto akoyemba kaka mwasi nao na bana me mwasi azoyembaka pasi epesa yo nzima mobali na ngai ekotekama te wana seka na mpanzi conseil mobali na bokokende ya bato akefutela mbongo mama azwi mbanda alandi son na so eza mama osololi mpenza nazoma makambo mikea yoka makambo tosolola kasi ebele bayeba koyemba bayebana aye ti lelo akamaka na mongongo na ye ti lelo ezokende kaka boye yeba kene okese bayeba me mongongo mosu ya mabe ti lelo titulaire ezoluka madilebe mobimba mongongo ya mabe na soki babisika adi bum pofesila ozokama mongongo akozika oyo etekami BMK abi bolobi nini ok niveau bato baleli na décembre biloko ya bamama ekangamaki na baagence ya ba na oloba te mais bino mo boyebi combien bolelisaki bato oyo balinga balatisa bato na bona ne batekaki te bafete eleki agence na biso ya sur Kinshasa Chine Kinshasa ya sur ya qualité na immeuble interfinant na ville oui na boulevard du 30 juin na immeuble interfinant boyoka ngo te adar yango na otala ngo biso to akoto so leki ka rekanon okomi avant Raobank toza wana so koti na kati wana premier étage deuxième otuni kaka agence oto yoki ke biloko o ba cargo o ba conteneur ezoya na sur pe na pete ezaka ya biswa yango mama kapasha kosaka te otie lelo osali commande na yo directement bakoyela même liboso ya lopango tobandi déjà yo ozozela nini o assistance visa toza nango mpe makambo ezali kilikili na kaka na kati wana o na komi Chine nayebi te na osomba biloko ndenge nini kaka na BMK bakopesa logement bakopesa o éclaireur o biso tobengaka akolakisa o nyonso bakoza biloko na yo ndeti nga na komi commerçante na bakisi lisusu likolo ya mosusu maputa na nga kaka na agence oyo eyaki mpe nazwaki o nalobaki te banimero yango wana totie boya mbangu totalaki mama kapashi toza mpe na droit ya pourcentage 1 kilo moins cher eya moko nkokoso ya biye nalala pongi te me na BMK kaka basilisinga mpenza o nalotaka naa na biye te naa na visa mpo baa mpe na assistance visa oyo ya Chine oyo ya boye oyo ya Turquie biloko mpe na Turquie tozozwa toya nango mpe na Kinshasa ya Kinshasa mpe eke Turquie makambo eza ebele toboyi kaka kobimisa nyonso oyo na ndenge napesaka mbongo na nga ndambu na mpona biye na nga na oke Paris awa kaka mungongo tozani na ndako lokwa soneri oyo ekrashaka suka ezoyebana te meme na kwa quartier ata atye orkestre ofere bayaka te batalaka bakosaka tozoya me orkestre azobeta bie na tye ofere me bayakaka batemaka na porte okoyeba lekaboli bango tozoya babengaki kutu na komba musicien te pa nzuzi tozoya mpo bayeba ekala wa mama na ngai baza ebele
Nyimuka zotalo kesi ngeke komi lokwa kosa. Wane na. Baza ebele ba misa bongo. Ebele ti lelo na orchestre bamela ka pema lokwa na nage. Mama. Nyimuka taka ba musicien na ye aringisa mutu. Ondira boti bana bazanga ti nonde ba mama. Na je bisayo. Yango penza. Orchestre. Eza yango na équipe abali. Nyimuka saka azoka équipe na me mangona eko matana stade. Azwa bajogo na munoko. Tika boy. Mama tika. Na terrain. Papa Zaka na 10 minutes et bête mité bazida 2-0. Et puis babi ba chaka bango ya pembe te ya misika. Nduki. Yoka kolo équipe azo kosa. Babi na feza ya kisi ni. Sélection yo ke fait ko fate. Ba joueur malonga babi futa biso bien au boy. OK pour ba joueur ba ka bango moko fait, au fait ba bengani ba on équipe nyonso. Yo maneka na boti ndenga dendi kota. Mama. Parce que fait ko fate ba luka. Awa. Nta dirige kuno. Te. Vale. C'est ko diriger na mo ba tshana bango Shabani. Shabani nonda. Mwana mboka ye wana. Abo manjo to pona pe. Bango tu ba congolais mais total awa linga Congo bangaka kala. Mama. O sololi. Makameze bele. To ba makamdenge za. Moi était. Le l'option Angola to se bele kuna. Oui, combien de Congolais ba Angola bakoma bangolais? Bele. Akata makam Angola ndia za kufra Angolais. Moyen. Ba kena kenda na katikati. On a zo ba polele bana ba. Kuta ganga na bangolais ba bota makuna. Akoma kuna. Ba banga ka epe. Oui. Oso ba landi kundenga yela ki ba ko kangaye. Ako Congolais na bismakazi. Mama na ba polele. Osololi. So moni kaka. Angolais moko azo tia ba Congolais mal à l'aise na Angola c'est que ça vrai Congolais. Ba Angolais asolo ba chaka ba zéro mal à l'aise té. OK. Attends la poto. Tomona wara ya. Tomona ka ko luka fina ye. Ako changa kaka nani to bika soni ka mopa. Aye balingala aye baje to bika suka kozo. Akozonga. So to mo chai mal à l'aise qui fait anomalie ça. Oui. Ndo moni ba so moni ka na Angola. Moko aza ko Angolais. Azo tia ba Congolais mal à l'aise. Landele da ça bango. Ça y voit. Aye bien. Baza bongo ba partout. Azo bete ba Zairo ebi. Eh ben, c'est bon bête fort. Ko bête na ko boma. Tous les étrangers. Nazo comme appelle ko Afrique si beaucoup na ba étrangers. O be étranger ko pe ko pesa bango misala te. Ba vivaka na ndenge na bango. Bino mo ba Sud Afrique bolingi masanga na ba kwiti makaba bitumbebele. Bozana pe ki toko pe ba ko salela te. Moi ba pa parce que ndoko luka misana bango pa pe bino. Na lobi na yo so ke na Afrique du Sud pe pesa musala boye. Papier raté. Nanyo yeba kenda Afrique du Sud na se retrouva. Bazara. Papier raté. Afrique c'est pas musala te. Papier raté. Ba kenda ka kuna bazonga kana ba Zimbabwe bazonga na Angola. Ba teleka na kana anglais. My daddy ya. Kina nenga songe lingala bwanga yango. Na sirba tu saba kenda Afrique du Sud. Non non tu bazonga kana ya. Kana anglais. Yi bambote moko ya yi. Hello. Mama, na bango ba Americain ba ba makambo su. Ba développer. Eza lo ba tangola. Ngako ya kana ko se pas ngolo pia mbongo ko lekata Afrique du Sud. Mais micro eza mwa pavala. Angola. Angola eza pavala baby. Mboka moko te beba kana muki. Yeba kwe, o sololi. Bima polyvalent na mboka po mona li pape. Pete. Wana cour na ngana saka na partout. Boke beba te o poto baby. Mboka moko te beba. Yondo yebi ko transformer yote. Amen. So on comprendre. Pour la musique ko na so betro ba idée. Boke beba te pasta o sololi. Ngana vivaka na couleur ya caméléon. Côté na moni vert na komi vert. Côté rouge na baluki rouge. Bleu. Noir. Ndenga na viva. Ça dépend drapeau mboka. Na lobi na yo ngana kipaka drapeau mboka. Ngana kipaka nde oyo ko pia nga raison. Amen. Na taka mama ngako bwa ngata na écran sous lelo. Na kota guerre te. Na kota siko ninyo l'air guerre ye pesa nga profit. Po na l'air zaki calme danger ya kité. Moite. Ela makamso okome lo l'air mabe ye. Belé. Et comme belé. Et seulement dans la Bible. Quelque chose malheur est bon. Bah tu me suis ba Bible ba ta maba wana. Ba zoko bo mengolere bitumbe ko taki na mboka. Elle bango ba kenda ki ba pia ki bangindi. Elle zaki malamu ba feki lipa. Te. Ba te abino nini. Ba te ani. Kapashi mutu na mutazana saison ya kumbele. Amen. Zambe soka chela ko bonga na désordre. Partout ke na bamboka la ba zoki na ba zolela nde place yo li payer. Amen. Et bela bangina na pillage biso to bata mi ko la bango ba bimi ba bazui ba koma le loba batu
nazoteya Osolo bino tala liko? oyo koyokanga Na confinement kutu bato banginda bagenda eke ezongi. nazoloba polele Osololi. kozalaka mopaya na mokili te Amen. yeba nde terrain nini okomona lipe kobima nga tobai nga na Amérique wapi na pays nyonso na mboka nayebi kopi nini kobeta na mboka na se retrouver Osololi. nakotala bato ya mboka nde bakende komema mai te Si. nakotala facilité nini okopesa nga lipa pete Amen. nde mpesi nakomona lipa Amen. mpo na kataka bato na bwate nakoma ata mokati na bwate nazoteya bino Facilité natala kaka. bino Baboya cop awa cop oyelinga masanga elenga cop mono satin. natalaka na kisasa Kisasa ndenge pena bato kilo. balelaka Kilo. ozobambela famille na ongambo Makasi. ozotika journée eleka o boye oyebi nini kopo kosala te ezonga mpe nsima te journée yango. mama nalobaki na bino soki okati mandefu so moye na ntongo nzubu ebimiseke age emati yo na nzoto boza na dele Amen. nzoto aza lokola contrat aye kotika yo alikelemba akosengwa na suka lero kolala mpo yalongwa alongolaka ebele briske misu bakende na moi misu bakende na bisa misu na pokwa soko ozokoma lelo nzambe moto azotolisa ozala yeba sikoyo makambo mokili yo nde mama nayebi te faso nakoki koloba eya na makambo mosu mpo esimba na famille na bino yo fo ozwa raison yo beba ya raison mpo famille ezwa kimia eya na bato nyonso bakobeba te na famille ebeye na famille namo bakoka moi otambolaka te bakombo moko yo sinya moi mpo ebiki nzela moi nde elipa bamoso bamoni moi nde fievre ebimi atikala goigoi me asenga or yo kosenga mpano eza lokola libaku soko ozocomprendre osololi mpe so naoloba nini ozosolola mpenza nga nakamwaka ebele bakendaka na moi aza na bafamille soko otali bakombo pike crise mais atalaka ya bango nazelaka mawa tro amonaka bato so bapeshe ondire peshe fainéantisme aboya kolesa mwana na mbonga kosenga amona yango lokwa neti abimi na échec bato wana baza ti lelo eza fierté ADN na ye ekotaki so nabimisi nga te mpo na cope mwana kokola te avo kabela ye mofa santike te apesi nga mpo toma na raison teke musala na nga nde efuti nga na moto nebi faso na koloba na bino te makapasi tolobi na faso nyonso ebele bokobimisa kolo mokili mabe pamba kolo mokili kutu azodefa o te yo nde ozodefa ye nazongelaka yango mpe nalobaka natali bato ebele ti bokangi maboko bozozela soki peye koma na niveau ni mpo bozwa mapa mama moyen mpo bazwa mapa o mapa namona groupe ya bato baza na bamoto oro bakende kobula bakile baoke makolo batemi mpo na réunion likambo nayebi te bazelaka nani mama wana kuti nde batondi oza na raison moko nayebi se ozoreve boyenatalaka bango masolo Carrefour baza wana batondi likambo masolo kutuna makolo bayebi likambo te bobeti maboko yele balongola batika babakisa oko mama mwana noko mama soko oza na mobali azose mama naboko boma mabala na bino natalaka kaka ngai binzambe na ngai meme aveugle amona kongo te makenda kotema pesi moko bapesi ata mama na ngai yango nzambe aza mayele asala nyama moko te aza aveugle mama omona nyama aveugle bando obota obanda afumi ntina nzoko ntina balene nano omona abima kola nano abotama azokotambola te basimba namona te ondika nyama aveugle azalaka te me biso nyonso makila moko rouge tokufaka nde mona banyama ndenge apoli nde topola me koteli ngambo biso nde tolata ngambo nage fo bayekolisa yo nyama ayekolaka nage te kaka kibobebe kota mboka kwata po baboti bana bana mike bazokende oluka ebale tikitiki na ebale moko nage na océan po babimi na ton po babimi na 5 akoti na océan mpe akobimaka su te ti akokwelaka na mai yoka makambo nyama aveugle wana eza ndika nazobeta yo masolo serie nana mona nyama aveugle so mona museketa miso mbala ekufa ye asa te nana mona aveugle nyama eza fourmi monde wana eza cascade nyama nini omona bela lini aza te po baliaka na kanda mikuwa kobuka mbwani omona balongole mbwa loba bato nde balongole lini to bakata ya lion mbwa koi moko te tia kokufa kobelaka kalida te aza te nyama moko te abela kalida te babrosaka te babrosaka pe te me minu propre po oyeba yoka makambo na aloba bachangeaka mpe bilamba te bachangeaka bilamba te me bayebake tokomi sali te elimo mpe bakomi propre yoka makambo est-ce que mbwa apangusaka nya na papier na masoko
Mais ça, c'est ce qu'on s'emballe. C'est quoi propre. Maman, yoka kuro. Toto solo là, wa. D'accord, Ça, c'est nous, on a sumba, ça, du pegana, longa. et l'autre. Jamais. Mais quand c'est au quartier, à coup, vite, en total, Farata. tu comprends. Nyango penza, makamuzamba sala. Atika so ba charge. Biso to lata bangambo. Nyama bo manjo te no sombela Et ngate. le côté. Mais ba ba ke to komi propre to kondo sokola. So ça sokola kana zero. Maintenant to mona te ko yo ma kam to solo. Biloko eza ba cour moko foye. Makasi. Ba fourni nyonso ba saka taille mo maman ba ke o papa o mwana o yaya o bébé o koko. Mais c'est le biso tout le film ba kande ndenge moko. Makambo eza na muti. Amen. Yango lo ba patron pe ba pola e lo kwane la musanga. Na lobi na lo ba makambo po batu ba yeba. Soko mi pesi minene na makambo mukile pesi yo lokumu. Otkei na coin A, obosani B na C. Po mukili soko enore yo. Ka bato ba onero comme si maloko bana mike. Okoma ko chola bango tro. Remarquez muto ba onora ke kaka. Ka bato ba kumisa ba bango ka diabu. Binemi. Si. Yo kamaka. Na Hollande papa. Monis, côté tu vas kumisa yo, le kumu mérité. Mais zonga ke na mutu. Amen. Oano moni azanga tina saka mutu. Amen. Kapati tika kata na kopesa mbota pamba ba ko protéger na makambo ya danger go ya sambongo. Ba betelo secret makambo minene nga kuboma. Total solution eye na ba solution nango e bakisi lisusu ba service. Boto nanga nini ngamba makapash na lobara pamba te po Total solution na Brazzaville, na Angola, partout boko benga solution ekoya et surtout na 24 communes na biso oya RDC. Total solution ya Kinshasa. Total solution na biso RDC pour va se déplacer rapide. Et y na ba caméra de surveillance, olingi surveillance na ndako, olingi na boutique, olingi wap Total solution et y na yango. Ya munene boyebi kutu wana iratarate ba panneau soleil. Niveau ba ko implanter yo ba panneau olingi ya capacité monene tikino makoki na yo kokokisama et puis bazana obligation mon côté na ba prix très abordable. Oui, en fait, je connais Total Solutions par l'intermédiaire de mon frère parce que mon objectif était d'obtenir un objectif qui puisse m'assurer une continuité dans la fourniture de l'énergie. Et donc, j'ai contacté également Total Solutions et sur base d'une proposition technique qui m'a paru plus détaillée et plus professionnelle, j'ai fini par choisir Total Solutions. Finalement, j'ai acheté les équipements et Total Solutions est venu installer, configurer tous les équipements, panneaux solaires, la pile lithium, les convertisseurs. Et depuis lors, je crois depuis 3 mois, on est content d'avoir un service continu en matière d'électricité. Capage TV. Capage TV.